Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo eno, beto abu, mbote na beno. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, mpe boye malamu na mayangani na politique. Toleki mbala moko na maye, tokolobela na kati na mayangani na politique na biso ya lelo. Lokola bomoni na titre na biso tokomi nto tomituni motuna, eske nto totuni motuna, eske République démocratique du Congo ezali capable ya kokende na guerre contre Rwanda? Ezali motuna tomituni mpamba te nayoki bakongomani nto bakongole bele koloba ete esengeli na biso République démocratique du Congo tokende en guerre officielle contre Rwanda. Naoki mpe ba politicien misusu komatisa mingongo na bango ko supporter même maloba koloba ete esengeli na biso tokende na bitumba to na guerre contre Rwanda. Kasi ngai Patrick Chimanga, tata mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, très important, nazali contre guerre. Na boyi Congo ekende na guerre contre Rwanda ekozala malamu te. Atako polimbisanga na fongola parenthèse muke, atako na koyoka polémique kokende par-ci par-là, ba message kobenga patukoloba ete mendenge nini bapapa nde bakobenga mingi koloba mendenge nini yo ozali kaka mwana mama Christine Kalanga, siko ozali mwana papa te. Na bisi bango bon nakomeka kosola na ba mama koyebisa bango oyo bino bolobi bon o ba mama bakoloba yango nde nako yebisa bino, mais pour le moment nazali na eloko na koloba te sans fois kosola na ba mama. Bon, nakangi parenthèse. Mpamba te, guerre ezali eloko malamu te, batata bandeko wa bolingo. Botala ndenge guerre ya Ukraine contre Russie ezali ko affecter monde mobimba. Alors, ekozala eloko ya malamu te, mpo République démocratique du Congo ekende na guerre contre Rwanda. Batata, ba mama bandeko wa bolingo. Est-ce que armée na biso FARDC ezali capable ya kolonga bitumba contre Rwanda? Ezali motuna esengeli yo congolais ozolobaki esengeli tokine na guerre contre Rwanda omituna. Est-ce que armée na biso FARDC ezali capable ya kolonga bitumba contre Rwanda? Na ba infiltration ebele o ezali na kati ya armée ya FARDC oyo bibundeli nini oyo FARDC azali nango oyo ye akolonga bitumba to guerre contre Rwanda? Effectif nini FARDC azali na yango? Ezali ba mituna esengelo mituna tango koloba kosala ba déclaration ezali mabete kasi sengeli kosalela bwanya mpe mayele. Sikoyo awa bino bozolobaki esengeli tokende na guerre contre Rwanda. Na armée otoza nango, FARDC otoza nango, ezali infiltré tina top commandement. Esengeli na biso kovanda mpe kokanisa na mayele mpe na bwanya. Ne faut pas tosala ba déclaration na se ya ba émotion. Esengeli kovanda kosalela bwanya mpe mayele. Simande kobanda kosala ba déclaration. Mpamba te batata ba mama bandeko wa bolingo. Armée congolaise to FARDC ezali faible, ezali weak,
ezali infiltré, ezali trahi, bazali sans équipement et armée yango nde yo nto bino bozolo baki tokende nango na bitumba contre Rwanda. Ezali pasi pe mawa soki bozali kokanisa bongo. Kasi techniquement boyebi ke Rwanda akoki te ko tenir tamulai contre République démocratique du Congo compte tenu ya grandeur na ye to monene na ye. Mpe boyebi ke Rwanda asi a développé mingi par rapport ya République démocratique du Congo côté infrastructure. Rwanda kolinga te akende na guerre contre Congo oyo azali na rien ya ko perdre côté infrastructure zéro. Kasi bamaloba ya bato oyo bazoloba ke esengeli tosala guerre contre Rwanda, eske ekoki pe kobangisa Rwanda? Mpamba te ye azali na ba infrastructure ya malamu asi a développement koleka République démocratique du Congo. Ayebi ki azali kotia mobulu na kati ya République démocratique du Congo. Soki ayebi ki ba Congolais na République démocratique du Congo bakomo bongama po baya ba attaquer ngai, eske ekoki kobangisa Rwanda mpo ye atika kostenir batomboki ya République démocratique du Congo? Nayebi te. Mpe nazali kaka kotuna, nayebi te eske Rwanda ekoki kobanga ba menace yango? Mpe nayebi malamu ete Rwanda azali kolandela mainonso ezali koleka na politique ya République démocratique du Congo. Mpamba te par rapport à infiltration na politique pe na armée. Alors, soki classe politique na biso ya Congo ebandi ko envisager possibilité wana ya kokende na guerre contre Rwanda, ebandi kolobela yango bakomi pe kosala yango ba débat, ekoki kobangisa Rwanda. Mpe ye akoki kotika maye azosala na kati ya Esta mboka na biso. Kasi sikoyo tozwa nanu tezi wana ya ko déclarer guerre sikoyo contre Rwanda, entre parenthèses tozwa mwana tomela nanu mai muki avant tozwa ngo bongo te. Ngai Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga, très important. Bon, tozwa nanu toloba nanu ki to déclarer guerre contre Rwanda, to kende shiko nanu na nzela wana ya guerre contre Rwanda. Balie nini oyo République démocratique du Congo azali na bango oyo bakostenir ye? Mpamba te République démocratique du Congo lolenge na uti koyebisa bino lolenge armée na biso ezali tozali capable te ya ko déclarer guerre biso moko pe ko bundango biso moko. Tokozala na posa ba allié nini bakozala na biso? Angola kozala na biso ezali motuna na tuni. Tanzania kozala na biso ezali motuna na tuni. Uganda kozala na biso ezali motuna na tuni. Kenya kozala na biso ezali motuna na tuni. Sikoyo tokei na kote ya Rwanda. Kote ya Rwanda ba allié nini ye akozala na bango soki Congo a déclaré guerre contre ye? Ba allié nini ye akozala na bango pona ko défendre nto ko attaquer pe Congo parce que meilleure défense ezali attaque? Est-ce que United States of America to USA nto États-Unis d'Amérique ekozala allié ya Rwanda ko soutenir Rwanda contre guerre contre République démocratique du Congo soki ke ebandi? Est-ce que United Kingdom to UK to Angleterre akozala sima ya Rwanda lokola allié nto ba pays nini ya Afrique oyo ekozala sima ya Rwanda? Donc batata ba mama bandeko wa bolingo esengeli tozala nto tosalela bwanya mpe mayele bili ntango tozali koloba ki tokende na guerre. Mpamba te boyebi ba allié ya Rwanda te batata ba mama bandeko wa bolingo keba soki bobandi eloko ke bozali capable ya kosilisa yango te ezalaka na ba retour ya mabe.
mpamba te soki esaliki ba allié ya Rwanda bazali makasi koleka balia ya République démocratique du Congo bokotuna ngulu bokotuna ngulu ko tokolela na minoko ya mboka mpe ata soki toleli na minoko ya mboka tokolela ata soki toleli tokolela biso na nani mpe bakotuna biso boyi nani moto atindaki bino bobanda likambo to makambo oyo bokoki kosilisa te mpe batata bamama bandeko wa bolingo ekozala eloko ya malamu te ya kokende na guerre botala ndenge population ya Ukraine to peuple ya Ukraine ndenge azaliko to azali victime numéro 1 ya guerre entre Ukraine na Russie. Sikoyo bolingi peuple congolais oyo azali deja na nzala na ye amesana nango mboka elengi tolingaka yango kaka bongo oyo azali na bacondition na ye de vivre ya mabe amesana nango mboka elengi tolingaka yango kaka bongo oyo akoma lokola donc avivaka na ngolu misala ezalaka te soin de santé ezalaka te éducation mobulu biloko nyonso eloko moko te ezokotambola bolingi mpe ye bandako kima kokufwa lokola maye ezali koleka na Ukraine donc ezali malamu te batata bamama bandeko wa bolingo kasi soki moyen ezali ya gouvernement congolais kosala ndenge gouvernement rwandais azali kosala officieusement soutenir ba groupe wana po baya pas semer de instabilité na Congo yempe koki kosala ngo mpona nini te yempe koki kosala la même chose mpona kobangisa pe Rwanda kasi ngai Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga très important très important mawatro ngai na ebite ko vraiment na bandela Jesus ngai Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga nazali contre guerre nazali contre Congo ekende na bitumba contre Rwanda ezali nzela ya mabe makasi kasi soki biso République démocratique du Congo tokoki ko organiser armée na biso FARDC tosilisi infiltration na kati ya armée na biso FARDC to doter armée na biso FARDC na ba matériel o esengeli armée azala nango ba bibundeli capable ntoto renforcer capacité ya armée na biso FARDC ntoto professionnaliser armée na biso ntoto komisi yango professionnel FARDC na banzi ete ba voisin bakobanga biso bato oyo bazali koya toujours koseme mobulu kasi na mboka na biso bakobanga biso batata bamama bandeko wa bolingo kimia babondelaka yango te kimia bazwaka yango na makasi okoki kozwa kimia te na kobondela na kolela kasi okoki kozwa kimia na kobongisa bitumba qui veut la paix prépare la guerre c'est-à-dire esengeli tomitonga totonga FARDC to armée na biso malamu tosala mosala makasi o esengeli tosala ya kopesa armée congolaise mpe na République démocratique du Congo na biso réputation nango ya malamu o ezalaki nango liboso donc totika makasi ya bitumba kasi to construire d'abord FARDC totika nanu makanisi ya bitumba ba idée na bitumba totika ngona pour le moment kasi to construire nanu FARDC na biso ezala capable ya ko défendre ekolo na bato na kati ya ekolo mpe ezala capable ya ko attaquer s'il s'agit à ko attaquer parce que meilleure défense ezali attaque simande
tokoki soki tosilisi musala oyo nauti koyebisa bino tovandisi FARDC avandi vraiment normal akomi lokola baarme ya bapays misusu nsima soki possibilité ezali ke boenvisage ke esengeli tokende na bitumba ekodépendre na batango nde tokoki kosalela yango kasi sikoyo kokende na bitumba contre Rwanda ekozala mbeba moko monene makasi oyo ekozala na baconséquence à long terme pour la population na biso ya République démocratique du Congo mpe pour la population ya Rwanda. Batata bamama bandeko waboli tosuki awa mpona lelo na banzi ete bososoli ezali na avantage na biso te tokende na bitumba na Rwanda sikoyo. Esengeli na biso totonga armée na biso tosilisa infiltration to pesa armée na biso professionnalisme sima eyebana ndenge akobatela mpe kodefendre ekolo. Nakei na lombango na kopesa merci na pichu image mpamba te ye asi abongoli mai na vinyo ebomela ngode na modération bolo bateki zali faute na ye. Na pesi mbote na salon batatu epa JB, na pesi mbote na mon frère Jack mpe nazali wabino Patrick Chimanga tata mayanga mwana mama Christine Kala mpe tomonani mbala sima na kati ya mayanga ni na politique. Merci beaucoup mpe goodbye.